papa ya molimo ya prophète Baraka ou bien prophète Denis Lesi izaka banani ngana bi parcours na bango te Denis Lesi na bi parcours na yete et surtout Baraka Mogisho soki Mogisha soki nani balobaka pas à étranger bonga na koyeba papa na molimo ndenge ni tomonaka bango ndenge babima lokola bato ba parachute na parachute exactement soki ok ko flatter papa patata batata kela no kankine photo ndoko mwana na ye non ndeko Denis Lesi na bengi ndeko par amour parce que toi bandeko toi ba congolais OK nzambe azala na ye abongo la motema azala pe moto ya sembo na bali so ba prophète na ba prophétie na ye makamalo ba za ba prophétie te eza nini eza ba prophétie te eza ba fait hasard tango nzambe aza koloba ke mutu mabe kokufa tolika moko ko ya nzambe azopesa malobe pa ya sentinelle pour être sentinelle abeta tangwa mutu wana mikeba to bato babikebisa na ba malheur ngo ya pour être babika ozo comprendre donc tout ce qui est révélé ezaka condamné parce que nzamba la kisi yango poli kambo oyo eyate mais tant yo za ko ba makambo wana e pe ko na fait hasard mutakufi eri ko ba ke yo ozo souhaiter ba malheur à batu devant na pesi ndeko Denis Lesi prophète à nation yango wana poto ko na kalo ba makambo ya solo ezaka ba fait hasard te aïe sabiso avec précision ce qui va se passer dans mboka na biso. Et puis pour la Baraka Mogisho, tant qu'il y a à Télémeli, Denis Lesi. Mais est-ce à quoi sur la montagne il y a Denis Lesi? Montagne bangonini. Pour le bique, il y a pas Denis Lesi, mais que les oeufs à Kokufa. Donc, comme les oiseaux de même plumage. Tout le monde dans Zamba solo, aïe sur le terrain mutuliwate. Nam Mogisho, na Denis Lesi. Nele biki baza mbisi ya ibale moko mususu alobaki batetela baza na molimo ya mafukonde telake mafumbe otetelake mafumbe baza na molimo otetelake mafumbe soki Joël Tatu batetela batomboki aseka bolimi ki akesenga sous pardon. Tata ese mwami Nicolas balinga mina ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ndeko landaka yango ciel ouvert ndeko talaka yango na Vincent Makeba. Voilà, et au petit binombo mingi bande konyo so bozolanda biso na République démocratique du Congo pe na 4 coins ya monde. Ba landinion so obolanda ka ciel ouvert TV et sa chaîne ou eza 100% bonzambe nzambe ya Abraham, Isaac et Jacob a pambola bino na micro ezali ya bino pasteur Flamme d'Angola na caméra tozali na évangéliste Cédric Makela l'homme valable et sans oublier Josué Liwanda Brown na moni pe exaucé Makela pe azali wana azotika pe bangote aza toujours branché na musala ya sima na caméra lelo tozo sala analyse moko eza très capital landa biso vraiment malamu na yambi patriarche Vincent Makela vraiment na lobaki boye to bandai ko loba na ba émission ya la fois passée bo sabonaka bo partageaka émission pe bo soutenir chaîne na bino pe nzambe a koyeba na kopambola bino journée à lelo émission à lelo tozolobela conflit entre prophète Baraka Mogisho et prophète Denis Lesi. Tozoyeba te conflit wana eza par rapport à quoi? Tozoyeba te na yambi patriarche parce que ba patriarche baza bato ba yebaka presque nyonso.
ayebi nyonso te mais parce que mutu ayebi nyonso eza nzambe ayebi presque nyonso eza patriarche. Sans plus tarder na gauche na ngai na yambi patriarche Vincent Makela. Bonjour patriarche Vincent Makela. Bonjour pasteur Flamme d'Angola, nzamba pambola yo pour l'invitation. Pe nzamba pambola ba banso bazolanda biso. Nzamba zana bango ba connaît ko s'abonner na chaîne na bango. Et puis bah like à émission puis bah aimer ndeko ba j'aimer. OK. Tout ça na bango de cœur nzamba le kono pambola bino yom to yambi oyambi biso 5 na ndako na bino na pesi bino mbote mingi pona ko fungola wifi na yo ko kota na chaîne Silver TV ko na biso tika nzamba pambola yo na pamboli pe mon œuvre d'art madame Nangai mama Bene Makela nzamba zala na ye apese makasi ainsi que na ba Nangai na pamboli bango na ba technicien bazana sima caméra nzamba zana bango mitune zali ya yo bien zali ya ngai passer flamme. Voilà, nasingi na balandi nyonso ya Ciel Ouvert TV kaka ndenge patriarche alobi bo partager émission bo s'abonner pe bo soutenir émission oyo pe nzambe akoyeba na kopambola bino. Patriarche oyo eza première question na ngai. Nalobi papa ya molimo ya prophète Baraka ou bien prophète Denis Lesi izaka banani. Ngana bi parcours na bango te Denis Lesi na bi parcours na yete. Et surtout Baraka Mogisho soki Mogisha soki nani balo bakapa za étranger bonga no ba papa na moli mondenge ni to mona ga bango ndenge babima lokola bato ba parachute na parachute bakiti ba no ko sala ba tapaz ba ndiko liko ba base na bango mais en tout cas parcours na bo pena na yebi ba penza te ngana bakama ma solo na ba makama lukuta te pona luka base donc il faut na ba makama za ko édifier bato pena éviter ko ba lukuta pour être un jour Nkolo awanga na ngai alobake ozaki mosala nzamba lukuta donc parcours ya bandeko mibale natikali koyeba bango te pe nazana tina koyeba bango te voilà. Voilà, merci pour la réponse. Mais dans la non dirait prophète Denis Lesi azaka mwana molimo ya patriarche Kelani ndiene na yoka eza lukuta bana Kelani toyebani bana patriarche tata batata Kelani toyebani ezate ke soki oge ko flatter papa patata batata Kelani okakisine photo ndoko mwana na ye non biso bana solo tozali ba John Lokadi ba passer Medi tozali donc ako sate kazama na passer Kelani dele sa kutana passer kan Kelani lobi awa akangine ba photo asali ba tapage balobi ba n'importe quoi pour Alex abatukaza mosali ya nzamba solo et puis passer Kelani pe omoni ko kola pe bongoli makambo ebele pour passer Kelani nga na yeba ki ne poko yo biso tozokola akeko ya mabuto kwa Denis Lesi te parce que passer Kelani azaki strict azaki honnête mutu moko azako linga masekite mais ça koli alembi pe ba makamini pe bongwe na bomo na ye voilà. Donc mes kolobakaza mona passer patriarche Kelani tata batata eza lokutanga na telemele yango eza solo te. Voilà, na sengi na fondation Ekumbi visa Schengen eloko pamba bo partager émission oyo pe bo s'abonner tonton Mapoata Richard Mapoata Benson Mapoata Héritier Kasongo. Patriarche Vincent Makela, pourquoi conflit oyo ezoko bakaka na réseaux sociaux entre prophète Baraka Mogisho et prophète Denis Lesi? Pourquoi? Parce que Fla, merci pour la motuna na yo. Ba bibiloko ba welaka. Ba bibiloko ba welaka donc mbisi na mbisi azalaka ne bale na ye oya vivaka. OK. Alors soko moni bango baza ko bunda baza ko wela na do baza ba to bale moko. Donc ba bibiloko ba bundaka eloko ba welaka parce que soko tali malamu bawela aka ba fertilité jamais bawela makambo etali makambo bunzambe to makambo etali bokonza likolo mais bawela aka makambo mukili omona de lesa aleki alobi bilobela o mesana koloba koluka ba base na ye asali pétage soki pétage pétage na ye et Baraka Mogisho pe ye par exemple ba base aluki ye pa ko zongisa donc ndenge ba potana ka ndenge wana bazali bambisi e bale moko. Donc, on a fait le Kabango, on a quand même journaliste d'investigation. Le Kabango, tout le monde va la ranine, soit la moisi, soit la racoyebana, soit la conction, soit la paix, population, tout est baraté.
mais makambo na bango penza na kota na profondeur na bango te parce que ngana bango toza couleur mo côté. Voilà. Voilà, et quant à moi, prophète Denis Lesi a pesaka prophétie oyo parce que moi-même j'étais présent dans l'andaye na émission ba yambaye. Na un collègue journaliste a tout na question alors le prophète Denis Lesi année oyo nzamba oloba no nini pona mboka na biso na makambo nyonso apesa prophétie alobi ke année o nzamba olakisanga mosali ya nzambe moko ya monena yebani aokufa toakomona pe e salami parce que banda e salami bongo toaki komona prophète Baraka ayoko benga prophète Denis Lesi atali prophète de malheur pourquoi ko lobaka kaka muta kokufa yepe atika na mikolo mingi tani kokufa patriarche Vincent Makela olobi nini. Bon, na répondre on a deux volets. OK. Premier volet ba prophétie à ndeko Denis Lesi. Na bengi ndeko par amour parce que toi bandeko toi ba congolais. OK. Nzambe azala naye abongo la motema azala pe mutu ya sembo. Na bali so ba prophétie na ye. Makamalo bakale za ba prophétie te. Eza nini? Eza ba prophétie te, eza ba faire hasard. Ça va faire hasard. Comme il y a une émission autour de l'obi passé mais ça ni le kana namboka na biso na ko bake nzamba zo azolo balangai politicien moko munene na kokufa to misien moko ayeba na kokufa exactement salama pe ekipe ko salama exactement nzambe mtalobi na ngai parce que na prophétie ya nzambe soki nzambe aza kolakisa na tina malheur ya makambo bezali koya donc nzamba ingi teke loko de salama. OK. Ozomona yako biso batoyo to bongola motema dans la vérité to tanga bible ezeb sapso bike tango nzambe azali kopesa ba révélation ce qui est révélé est condamné. Très bien. Donc tango nzambe azako lobake mutu mabe ko kufa tolika moko ko ya nzambe azopesa molobe pa ya sentinelle pour être sentinelle abeta tangwa Mutwana mikeba toba toba bikebisa na malheur ngo ya poete babika ozo comprendre. Donc tout ce qui est révélé est condamné. OK. Parce que nzamba la kisi yango polikambo oyo eyate mais tant yo zako na makambo wana eyipe ko na fait hasard mutakufi eliko lobake yo ozo souhaiter ba malheur abatu. C'est ça le problème. On rejoindre le prophète Baraka Mokisho. Nazakoya. OK. Na mino répondre on a dévolé. OK. Donc, ba professeur de l'Église wana ezaba ba professeur soloté. Parce que sur le bas prophète, ndenge yemo bake aza prophète en nation. Bon asa kola pona biso tango nini ba Rwandais ba quitter Bunagana. Wana prophétie yo sengi. Ouais. Parce que muto benga meza aza prophète en nation. Alors baka pour l'école na ye ozo ka teke prophète ya nation ya mboka ye kolo mu koloni loyo ba kuku dendo ba Rwandais ba kolonga na Uganda na pardon na Bunagana ba kolonga na Isuri pe ba kolonga ba mboka mususu oyo bango ba botoli wana devoir na pesi ngwana pe deuxième prophétie deuxième devoir aïe ça so nambula nini oyo guerre oyo ekosila mais on est à somo voilà on est dans somo parce que mboka eleki même individu. OK. Congo eleki ngai ponga na zamoko mais Congo ezo contenir batu ebele Framo Zali Lovre Zali Joshua Luanda Zali Caleb Azali Mama Ben Zali Belve Makela oui tous ebele bana classe baza ko sala examen d'état de lo bazali nzamba pambola bango do ba troisième belé ba sakoli bazali alors ngai moko ne kotika école oyo ezala li bon ezala la gravité parce que lui est naturel mais ba tout ça kotika là. OK. Que Congo est là pour la batono suba kufa. Osomona. OK. À Sakola non pour la Congo, qu'est-ce qui va se passer na mboka na biso? Omona kokolo bangote. On est là des fois au plus kaka yo bien ba prophète nyonso ya nation pas bazé belete. Yandem tabimaka mingi.
Il y a un prophète à nation. Bato soit c'est bango le côté non le bango na nini. Il y a un sakolati. Kasi mogi je passe à l'école. Na zakoya. OK. Na bi na zakoya pesa ngata. Donc devant na pesa signe de ko de ilesi prophète à nation yango wana. Poto mona kalo makamu ya solo et ça va faire hasard té. Aïe Sabiso avec précision ce qui va se passer dans mboka na biso. Na kepa ya Mugisha Baraka, Mugisho Baraka. Na ko pesa mo muke raison muke. Le PC raison. Muke. OK. Pondere telemeli ndeko deles. Ako za mo muke da raison. Asala ki mo kanda. Comment na mosala nzambe mobimba? Musala ka saura ko sakona ka ba malheur. Ba malheur. Mais nzambe Alexandre Joseph ke comment na Égypte skavandaki. Bambule zako ya nzale kota na mboka. OK. Ozo obran. OK. Nzale kota na mboka makasi. Ta nzamba pese ba vision oyo. Nzamba pese ki epe provision. Provision. Po eta sala soki nzale kota na mboka bazala na ba biloko oyo e ko ravite mboka n'epoque wana po eta nzale bomba batute. Bango bazwaka bakama mabe ya malamba bazwaka te. Donc je veux que baza ba prophète ya diabulu. Ya satana parce que satana ndaka pona ko bebisa ko boma ko détruire. OK. Mais yeso yaki po biso to zo bomoy. Très bien. To zo bomoy ele ki même belé. Mukonyo ko sakola pona bola mamboka. Oko sakola pona bola ba peuple congolais. Papa za makalmo ya kuta. Et puis pona baraka mugisho. Tango ya atelemeli Denilesi. Mais yeso akwa sur la montagne ya Denilesi. Motambo nini? Pour le bike yepe Denilesi mikolezo ya kokufa. Donc ba comme mesikoyo ba les oiseaux de même plumage. Donc ba lobi ka ke loko moko ba mibale. OK. Parce que mosali ya nzamba solo, to mwana nzamba solo ayiko suretele mutuli wate. OK. Akoki ko souhaiter malheur à mutute. Très bien. Biso tozana pona côté ya bato Jésus et bato bazwa la vie quatre rankolo. OK. Donc na mugisho na Denilesi ne le bike baza mbisi ya ebale moko. Muto kote la zate. Donc bazali bango sous les oiseaux de même plumage. Oui mon conseil soit ça zoté hein. Azali na ba pierre. Atei bato boko la ko yambali loba o babo zokoteya. Pierre abina Yesu. Kolo oko permettre biso teke tombe to ki samoto na likolo eziki sabatoyo. Jézaboy abi petolo oyebi ke oza animé na quel esprit. Na raso bien ngo. Eh bien ou bien. Makambo yo zoloba oza animé na molimo nini. To bo mabango pona nini? To tu mabango pona nini? Ozomona moto na nzambe aswetela muninga mabete alakela bato mabete. Bible dit c'est à moi partir la vengeance. C'est à moi hein? La rétribution. Voilà et là on a sepela ngo wana. OK. Donc yo on va dire qu'on a kela bato mabe, on va dire ko senga muninga liwa tout ça. C'est pas bien. Kofana bombo ya mutu e bango ezanzambe. OK. Ezanga ina yote pe toko souhaitela ngo batute. C'est pas bien non from Nangola. Ezamba muté. OK, voilà Frida Kapalala. Olobaki au sepela na pasteur Vincent Makasi seli a osa l'émission Frida Kapalala na France et sans oublier Nathalie Misenga na France beau partager émission oyo. Voilà un patriarche toza kaka na makambo o etali ba makambo etali prophétie. Nalobi est-ce que étant que patriarche ozaka patriarche ya mboka o te mais ya monde entier patriarche. Est-ce que prophétie est-ce que na kata ba mboka Nzamba sisitaka un prophète ou pona mboka ezaka kati lelo bizalaka te. Eza sauté parce que là tous un sacerdoce royal. Bible biso sokomi ba sacrificateur nanzela sacerdoce royal. Yo soko bondeli nzamba yoki ngabiso la bondeli nzamba yoki. Eza te nzamba telemsi mutu moko asakola kapola mboka alors wala nzamba kama ya Ancien Testament. OK. Mais tango yeso asi aye abongoli si makambo te mais akokisi yango bien. Très bien. Parce que dernier prophète oya ki pona ko sakola.
Pour Israël. Israël dit qui était abîmé dans la nation et ça Jésus-Christ. Ok. Donc la simanaye prophète Mswazate. L'autre on a prophète de l'église. Ok. Donc la prophétie, la prophète de l'église pour l'édification. Il y a corps de Christ. Des enfants de Dieu, corps à Christ. Très bien. Le prophète de Moïse, Josué, Bakouk, Jérémie, le lot baza souté. Et qui t'a choqué, même si moi qui m'a rasé le prophète, Azaki envoyé Kaka. Azaki est un envoyé de Dieu, il était comme un évangéliste. Très bien. Mais le lot ça connaît le Kamouké, aucun prophète. On a vu qu'il y en a sur la Makassi. Oui, mais bien un prophète. Ah, na boya kango, boya ba bien un prophète. Ba bien un patriarche, pasteur Vincent. Et puis vous êtes un pasteur, dans un évangéliste. Ah bon? Les cabonanga pendant ma personne il y a un parle si malam évangéliste. Ok. Mais le rôle de la kamba communauté, dans une église, n'est pas un pasteur. Très bien. Pasteur on va que mon batelier ba pâté. Très bien. Muto zo petre ba babi en colo. Ok. Mais ministère de ma personne le tomo nanga dans un évangéliste. Très bien. Mais na kati na ngai nzambe pa tsabi sakola ko kamwa. Il fallait dimanche à l'église, on m'a mobilisé l'église, n'était seulement valable à filmer kiangu. Et puis, tant qu'on a zo sakola, on a sakola avec précision. Tikotak. Oui, nami comme ça rateke naza prophète de la nation, nazali prophète du peuple, naza prophète international, Prophète Ngoubou. voilà ça la raté c'est diabolique. Ngoubou. Donc les lots, dans le prophète, il y a église. La prophétie c'est pour l'édification de l'église. Ok. Le prophète, oh, ayapa sakola pour la Congo, oh, prophète Batinega pour Israël, oh, prophète Batinega pour la Nani, le baza sous-souté. Ba prophète Asuko Bakoya, pour la sakola bana Nzambe, Sangomalamu, Babika, bo bakotika na lèvement, bakwane na Israël. Nzambe kotinda Eli, na Moïse, les deux oliviers. Bakwa uniquement na Israël, pour la côté ya bato ba rataki à lèvement, batikalaki. Baba kondimba ba prophète wana bango nekolo akozwa bango susu baba kotala bokonza likolo. Et comment vivre la Bible? OK. Moi tout le monde a prophète so bananu wana, ce ne sont pas des prophètes. OK. OK, et patriarche fait ça makela tozaka toujours na makambo etali ba prophétie na ba prophète. Et patriarche, est-ce que étant que yoza patriarche na mboka na biso vraiment réellement tozana ba véritable prophète? Ba prophète de l'église oui. Mais Yamboka non. Yamboka ta moko azate. Azate. Tala, passe femme. Ce que vous avez un prophète moko na ya jaraba Moïse. Na mboka na biso. Même mboka bikiti. Même en ya guerre au petit de forme makasi, de forme petit na ya c'est vraiment makasi. Ndese sila. Comment pas ça ba stratégie? Quand ba stratégie te. Kaka ye moko. Atika bolobo kabi. Bakuku dendo no swalo bazo boma ba est. Attends que tu vas te mais ba miso ba ngoko kufa to karabango ko la ba miso te kufa e kufiko yo ozotaka na Bible te ba peuple juif bazeli ne tumena ba syrien ba sulia mais Élisée azopesa ba révélation et pas mon konza ba Yuda plan surtout ya ba sulia. Quelle dimension? Mokonza basuli alobi bo prophète pasteur abi ezala mutu kaza très trawa azo pesa ma information kuna OK ti même ça baby te ezala mo sakoli mo comme Elisa Élisée ya mona kama kamu même ata ozo sala na chambre na kolala ndatindi batwa de ko koluka Élisée Elisa bomi batwa ni somisu mo sakala solo oui tia memi ba na mboko yo bazali babinemi na batuana. Mais Élisée sera à Yesu ngalobi bosa la bango mabete botika bango bakena bango taba tiki bango batolo babangi baza suko bunza susu bana na Nzambe te so boza la prophète moko na genre ya ba Josué ba Moïse ba soki banani ba Samuel mais mboko bato saka nango te OK même ata ba konjo ba saka na mboko yo ba okima pour prophète ka moko akosa ba miracle yo o bino boko so solate tala simo kimbangu azaka ye moko menanzela na ye onction zaki ko na ye yango kitanga ba kasavubu na balumumba nde tozoya indépendance pona onction na ye oui
Oui. Bongo ce que vous avez la dimension de Moïse. Mais mboka na bino bo frotter les mains bobiki. Au moins nous sommes ba prophète. Bandomoli msangai. Ce sont des charlatans. Ce sont les charlatans. Oui. Banganga kisi. Ba charlatan banganga kisi. Ba prophète nzambe te. Baba mona kaka bambongo na baposha batu. Makambo bisa bambongo na sambeto sila. Oh nini ni fone sila. Quel autre na haute? Et sila et le va insulter les cas insulter. Et ça va numéro moko bo basalaka. Ba mam kiona. Au moins que les gars et le basouté. Non non bimisa ba mega na ba téléphone. Na ba téléphone na bato. Et le ba masouté. Et sila. Ce sont des charlatans. Bato balanda bango te. Yo na naki sene moko na réseaux sociaux. Abia ba siko kene be gliste. Ba passer ba décevoir yé. Ba passer ba nimingi basala ba loge. Mingi basala ba na ba kisi. Mama, na yo poza mwana nzambe te. Pour moi na nzamba solo, il faut azalana esika na ye oyo nzamba pesi ye akenda ko gumba mela nzambe. Begise za mabete. Ba to comme ça mabende za ba faux. Mais ya vrai zali, yo ko lo bateke. Non que si begise te, pour va passer na découvrir ba tabakisi. Biso so ba kisi te, ngayo na zolo ba na yo. Nazala ni magie ni ne bakisi. Non ça nzambe kana solo. Est-ce que ça va pasteur? Ba faux chauffeur bazate. Bazali. Ba faux pilote bazate. Baza. Est-ce qu'on remonte avion na ndengeni? Mais si on parle mon père tika comment ta voiture te. Na ba ta voiture te. Pour ba chauffeur, ba ça la accident. Non. Au moins il kama molimo hein. Diable a capturé ba te belé. Pour na kozanga koyeba Bible. Jésus alobaki yango ba faux prophète mingi bakoya. Ba sakole mingi alokuta ba faux docteur. Et belé bakobima. Bakwape na kombo na ngai. Bakosa batu kengana za Christ. Mais bakopengu sa batu ebele. Mais batu atanga ka Bible te. Ya mukende baza solo. Ebele baza ba faux bakoya. Mais malheureusement pas ce flamme. Oui. Lokola batu bazangi Saint-Esprit. Bazangi bunzambe. Balandaka mingi ba faux wana. OK. Papa flamme. Ngane église ngana kambaka. Naza na bano to sana ba 30 ans. Babouja raté. OK. Tu n'as pas passé wangata. Tu n'as pas l'homme valable à ça même na bambula bonne. Tu n'as asa moninga na yo. Naza na bana ya bana ba servante passi. Ba passer aimé. Tu n'as moi nanga mususu na pesi mbote mingi pasteur Richard. Pasteur Richard paranga salaka 25 ans avant de libérer. Nanga so batoko na maison de paix bongo na émission to salaki na ye ayaka na chambre to so na ye jonga apesanga soki $300 soki $50 ndani nza na Amerika munene aye papa na ye ko senga masoki nzambe akoiko sungana nzana yo o libérer ngai tout simplement ndenge wana na zona vision moko yo sela nzambe. Mais après 25 ans, 27 ans, pemenanga. OK. Osomona. Donc, ce qu'on t'a dit, faux prophète oyo, ba umela na bakona ba tomate, penza même tabenga bangote. Yanga moni bazakana munoko ko finga facilement. Mogi chazo finga ba congolais. Mazobo sa peke, mazobo sa peke az étranger. Non, et là qui na Instagram na ye. Oui. Bato finga ye, bato lo n'importe quoi ndeye silika ki abe bino bato finga nga po aneni ye pa ko finga bango. Alobika bana ko bimela bango tina ba zero akange na kingo biye kanga ba na kingo. Wa o mata ka sandoki. Et puis c'est intimidation. Abimela tami balé. Toni mai. Abimela tami ni. Abimela tami balé bato a critiquer. Mogi so bimela ngai. Bimela ngai kanga na kingo. Patrice banga kate. Nabangana moki ça païen ngaza mosali nzambe mwana nzambe gravement converti nake banga un païen et ça la lion azobanga nyamo ça la lion. Ah bon? Oui. Ngala za mwana le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ de Nazareth, le véritable, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce qu'on a dit là yé naza gravement converti nake banga païen moki je suis païen. Moutazana langage facile à kofinga ya ko ba bêtise. Flamme patriarche tika na vanda
toke toleka voilà namoni pe ba signalé biso ba déjà to chité to limité par le temps patriarche Vincent Makela to sala nini sikoyo na makambo nyonso ezoleka to bongo la nzambe to komi na tango mabe to bongo la pardon nzambe to komi na tango ya mabe non complète pas ni ba langage tangi ne momu ki à côté to bongo la nzambe to komi na tango ya mabe to senga na nzambe ati na vrai basali nelanga même moi Jésus no ba ki yango elanga za munene mais basali baza muke est-ce que passer pour flamme est-ce que Jésus mobix na bisa akokosa akokosa taloba alobaki clair vérité elanga za nini monene mais basali baza nini mokie elingo baki basali ya nzamba solo o bazo sala baza muke mingi tozomona baza ba charlatan baza ba aventurier mais obebisa musala nzambe ngana yebi même l'église nga na kambaka ezala ba tosu bakomba ba prophète baza ko samba panga na l'église na communauté nga na kambaka azaki frère ya pamba akeya comme prophète musu azaki na kipa théâtre ya théâtre église ma comme prophète pe azo sakola oui azo sakola pe tozo ni bae mais ngai papa na molimo ngai yo nazo le contre ministère na yete voilà donc tout le monde de l'ensemble atinda ba vrai ba sali na elanga mais ata to bondeli prophétie ya nzambe ele kakate nzamba kosa kate alobaki ba fomba koya baye omona ki nani passer Marcelo auto kufuna mwasi na ouais omona ki na bato bayebi source makambu te biloba loba babandi biloba loba bandi kofinga kotuka biso toza babantu ate erreur esalamaki me moto akufeli mwasi na ye mpo te eza nano mobesu bokotumbolango lisusu te yo ye oza kokluye moto wana susu vraiment olie meme encourage ye oloba nzambe azala na ye apese makasi yo ye mpo okondane ofinga otuka me mitema bakongole na basali ya nzambe ya Congo ekomi ndenge nini passe flamme tango skom ta reporter au plainte ale tout la mwisi ya zaza okomosenga pardon osenga su pardon pour la nini yo elombe obangaka te kenda komimonisa yo prophète a danger ake komimonisa wapi epo bato yango kanga ye te alobake ngai oyo Jésus akimaka te yesu abaki ngai oyo bozwanga botika bayekoli nanga me basakoli mpe bakimaka te mosakolo banga aliwa te surtout so makambo azoloba eza frais akima te mosusu alobaki batetela baza na molimo ya mafukonde otetelake mafumbe otetelake mafumbe baza na molimo otetelake mafumbe soki Joël tatu batetela batomboki akesenga su pardon donc en fait asengi pardon Saint-Esprit asengi pardon pardon pa bato omoniki makambo alobaka eza faux vraiment eza nzambe te ce sont des charlatans mais leo ekamwisaka ngai tala bato ebele baeglise ya bango moto azobaka bato bandima abrakatabra leo nazokonfese abrakatabra na eglise oyo bato babi abrakatabra pase flamme lifelo ewamba bato ebele bato mingi baozala lifelo mene baeglise soit eza baeglise voilà voilà tokomi na suka ya émission na biso patriarche Vincent Makela pesa biso badédicace opesi na programme ya église programme église ezali lundi tozalaka na intercession mardi ezalaka prière et enseignement et puis na prière miracle intercession miracle mercredi na yambaka komanda 11h ti 18h to 18h 17h30 jeudi tozalaka na prière na kit enseignement mpona kovandisa moboko ya sainte doctrine na église vendredi tozala na intercession et dimanche tozalaka na culte ya kogumbamela nko na biso ndenge ezalaka kaka alors soki olingi koya oye soki olingi obenga obengi na numero oyo toape na posa lisungi na bino bato basunga na chaîne na ministère olingi osunga ndeti baser Margot obengi na numero oyo plus 243 81 81 44 131 nasi que l'eau valable cerveau électronique ako électronique yango ako électroniser yango oui. pour atia
visible vraiment. Ok. Pour battre un numéro donc dans Zongeli plus de 143 81 81 44 131 deuxième numéro za yangoyo wa deuxième numéro qui peut continuer la mission na M-Pesa. Ok. Deuxième numéro d'accord. Toi deuxième numéro za numéro ya Orange hein? Orange Money et ça plus 243 89 98 060 21 plus 243 89 98 060 21 so otindeli biso osungi biso vraiment ekozala malamu mbote mingi pa bana na ngai bazala bongo na Amérique bobi na tanga bakombo na bongo mingi Sylvie Kigalu mbote na yo bonne guérison na yo le colonel si la pasi Moyou Magracia yao yango wana Patrick frère Cédric yao yango wana Patrick Kamanda Jobo Bolibanda mon fils Mosali Nzambe docteur mbote mingi pa ya frère Lievin pena musungina ye mama Gigi Nzamba pambola bino na posa appel la bino kozala malam mbote mingi pa papa Jean-Jacques na mama Poli mbote mingi pa frère Galilée Nzamba pambola bino mbote mingi pa ya évangéliste Edith Chisungu Nzambe apambola yo mbote na mosilo mama Nancy mbote mingi pa mama Matito zongina awana Kishasa oso zongina na France Nzamba pambola na papa Anise mbote mingi pa ya Mimito Maduda Nzamba pambola mbana yo frère Yava mbote mingi epa ya grand frère ngai Siskale Motema ya Nzeze Espérance na mwasi na yo mama Brigitta mbote mingi epa ya mwana na ngape koko na ngai servante de Dieu Naomi Nzambe azala na yo elongo mbote mingi epa mon fils chéri frère Flori Nzambe azala na yo mbote mingi epa sœur Mariam na Belgique Nzambe azala na yo Laetitia Mayala Nzambe azala na yo pona kosuki na bosente Iget Simao na Hollande to pe la posa lisungino makasi Iget Simao vraiment ekosala biso malamu mbote mingi pa ya mwana na ngai le diamant noir Esther Mabengi na chéri na yo frère so Yves pe mbote mingi na Afrique du Sud et pa ya mwana nga Jures pe frère Florine na France Florida mbote mingi pa na yo na pesi mbote mingi na famille na nga Makela mwasi na nga Monevre d'Art bana na nga Sephora Plamedi Yamai Makela Belivin Précieuse na Délice grâce à Moké Bene Moké bango nyonso tu babarashi na pesi no mbote bokilanga Marcelo mbote mingi na yo Nzambe ya bokasi bonso pambola bino benga biso na numéro wana vraiment aux a décidé obosani batumi balé Gabriel Yamba na grand prêtre Mangobo osolo biango mwana nga Gabriel Yamba prêtre ba comédien non grand comédien Nzamba pambola yo akoma tina niveau ya ba Mangobo ba prêtre Coco ping pong Gabriel Yamba Nzamba pambola yo et puis grand prêtre Mangobo prêtre ba comédien les grands comédiens les grands prêtres Nzamba pambola yo na moi sino mama Fatou merci beaucoup Nzambe azala nabino bolingwa Nzambe ebomba bino. Voilà, on est là qui patriarche Vincent Makela na micro ezalaki ya bino pasteur Flamme d'Angola na caméra tozalaki na évangéliste Cédric Makela l'homme valable José Luanda Brown pe frère na biso Exaucé Makela na pesi mbote na Azimutale Héritier Kasongo mokonza Bruxelles na pesi mbote na boss Didier Simis les Lions maître Daniel Tumba maître Julio Consolata maître Idi Amine mon avocat Cambès na pesi mbote na bana nyonso ya Vallée de Bereka Bénédicte Tipatoka Belvin Makela Nzamba pambola yo na pesi mbote na Benson Mapoata na pesi mbote na Frida Kapalala Nzamba pambola yo Vinciane Kouke la fille à question honorable Alain Kouke Nzambe amona yo na pesi mbote na Fabrice Kimpala Lauriane Lukaya ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon Nzambe monani loboko na tata ese-moi milikola balinga mina ye ciel ouvert